Très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez partout à travers le monde, ici dans la République démocratique du Congo, à Matadi et partout, nous vous saluons en tout cas. Oyoza émission il est temps, donc Tango et Koki, Tango il faut donc émission Oyo, so l'équité, bakonzi bakoyo kayote, so ko l'équité, moi voix na yo ils ont entendu exact, donc awa oye awa au côté na tatami. Alors pour na lelo et que vous allez pesa mbo mbo aboyi. Tokolobela gestion ya gouverneur Aditerim Justin Lwemba Makoso. La fois passée to yambi Sinzili Charles Ndungi alobaki oya alobaki akumisaki mokonzi Justin Lwemba parce que ça communicateur na ye. Mais to lingaki pe lisusu kozwa un autre son de cloche muto akoya muto opa observaki lo lengene ya kwa agir. Et net sur le plan économique, tout ça social, comment Mekayiko gérer Magamo na Congo central. À part ça, tu regardes les sous cette indemnité de sortie toujours dans la gestion. Est-ce que gérer bien? Est-ce que yende sengela ga futa? Est-ce que batunyo so bazwaki pour na nini ba musu bazuite net ba yango. Dossier numérisation, il y a déjà cassé. Kunape en tout cas alors, pour en parler, nous avons invité pour vous pour la première fois à Laka, à Loba Koya, Papi Zieto, Oyazali, leader d'opinion, Aye Elongo Tolobela Maramboyo. Mbote na yondeko? Mbote ndeko André Matombe, sondez les écritures. Voilà. L'homme du moment. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous êtes prêts? Yakolobabo Solo. Na ba téléspectateur na biso. Oui, je suis prêt. Yakoloba Bosolo. Na ba tonyo si ba olandanga na pokwa lelo. Alors pourquoi vous préférez que ça la ngona moment oyo? Bon, na préfère ça na moment oyo parce que na moment oyo mutunyo saza na ndako. Mutunyo saza na ndako, mutunyo saza liboso ya télé. Donc il est favorable. On a préféré à ça na ngonga oyo. Voilà, chers téléspectateurs, vous allez très attentifs parce que mais mais Papi Zieto, c'est comme si Bandi na malili vous ressentez ndenge ya romata donc vous allez wana vous zapete parce que vous yoka maramuna boyoka te. Papi Zieto na kosi kosite. Voilà. Alors gestion ya gouverneur Justin Lwemba Makoso so ba yebisio na 9 mois o ya sali o meka ko yebisa biso est-ce que sincèrement s'il faut qu'on dresse bilan il y a Justin Lwemba Makoso on pesa e bilan ngo eza ndenge ni ndeko sondo les écritures ndeko na biso mwana mboka Justin Lwemba Makoso azana bilan moko très négatif. Bilan moko très négatif. Pourquoi? Parce que dernièrement la fois passée l'air mwana mboka Justin Lwemba Makoso a eu pouvoir. Là, a eu pouvoir, conseil politique Jules Tsumbulenda, à l'égard qui n'a pas média, à lobby que Bazala 32, au point de vue infrastructure, Bazala 32 chantiers. Papa, 32 chantiers, ça mon en avait 0 chantier. 0 chantier. Chantier, ça mon en avait 0 chantier. Il y a un copain était Justin Lwemba. Donc 8 mois, il y a ça une province. 9 mois, il y a ça une province. Presque une année. Pamba Mupamba. Oh. Oui, c'est vrai. Mais Pamba Mupamba par rapport à quoi? Parce que Tomoni déjà dans morgue à Tongi Borga Sika. Tokena Tanguluye et Pomoko Ezaraki te Yende Mutache. Toketi na nga mukuna ba voyage à Salaki. Moi ba misala pe monani oya uti ko sala quand même. Ndeko Sondo. Pour le problème à morgue. Morgue wana le gouverneur Atou Matubwana. Et ça qui projet na et puis place moi na mboka Justin Lwemba Makoso atieli morgue wana il fallait partir morgue place wana. C'est vrai. Oui, gouverneur Atou Matubwana alinga tia morgue wana 4 au sein na 4 ya hôpital général ya Kikanda. Au moni pavillon oyo ya eza na réception place ba futaka ba monga ba facture na sima au moins na conteneur moko eza wana. C'est comme si a visité qui déjà à Kenya côté là déjà. Déjà basti a visité qui plan yo ces qui c'est bon. Place wana le gouverneur Atou Matubwana a nga salle la morgue. Mais moi na mboka Justin Lwemba Makoso tellement za mutu ba précipitation a wele la makambu
place atiaki morgue wana, il fallait pas tia morgue wana. Ozomona te morgue wana, le long ceux qui basali yango réouverture. Bafongoli yango ebandi ekomi en fonctionnement. Omona yango te ke ekocréer bambouteillage place wana. Est-ce que place wana ekozala moke d'abord ekocréer mama na bambouteillage makasi place atelimo. Et puis te fota na morgue yango. Ina mbe yinzo ina. on a une façon. Ina ke morgue ve papa. Ina yinzo ta esa morgue ezala ndenge wana. Ende ko sondo morgue ezala ndenge wana yinzo. Alors, morgue, mais dis-moi, morgue, moi, sali, est quand même moderne. Ce qui mon sali, moi, le malamu. N'est-ce pas qu'il faut quand même qu'on appuie parce que tous ça, il y a un problème morgue, on a maté, non? Papa, la boïté, to boïté, Justin Luemba a sali morgue, mais morgue wana, ezan, donc ils appellent na niveau de yeta à la morgue. Un gouverneur de province a la morgue, on dirait Inzo, on dirait morgue, morgue à quartier. Non, on dirait morgue à quartier, mais morgue à ville à Matadi. Voilà. Alors, ton moni, Justin Luemba Makoso, Kotia numéro 1, il y a déjà cassé. Ton mona qui, mon amboka, Julien Oyachaki, Ndeko Yazaki Wana, Azaraki Susute. Alors, na ba nomination, Moussou se na niveau, il y a déjà cassé. Yo, au Jijan, on est. Yango, Dani, André Matom, na zo ebiso ke. Moi, je suis Justin Luemba, gestion na ezalaki mabe. Une très mauvaise gestion. Parce que, si on a DG cassé, si on a comité de gestion, comité de gestion, comité mobimbe kendaka. Mais il y a DG. Il y a un comité de gestion, le reste batikali. Non. Comité de gestion mobimba bakendaka. Et puis avec otia Gilles Zamongana. Gilles Zamongana c'est un agronome. Un agronome. Régie financière quand la DG un agronome. Et c'est ça normal. Est-ce que c'était pas une façon pour nous récompenser IDPS pour la lit na bango? Papa récompense ya buzoba ina ya buzoba. Oui, ya buzoba. IDPS c'est senga eteke acha ba membre IDPS ba membre parti na musala. IDPS a senga ete. Et ça récompense ya buzoba kuwonga. Ko banga mtesala kende ngabiti. Ko banga na sens nini? Sens c'est-à-dire que tellement yebi gouverneur ato aza très fort, très mystique, à mon nom, pour se maintenir dans le pouvoir, IDPS. Oui, c'était comme ça. IDPS, pour battre IDPS, couvrir. Papa, récompense Bouzoba, Moutaza agronome, aux nommé responsable de la régie financière. Et c'est ça normal. Et puis, pendant que je moi, André Matombe, nomination, le gouverneur intérimaire Justin Luemba Makosa ça na DGK et vous allez abroger. Oh oui, je te confirme. Et vous allez abroger? Oui, je te confirme vous allez abroger. Pourquoi? Parce que Assemblée provinciale. Assemblée provinciale et qui ça y est. J'ai des preuves. J'ai des preuves. Assemblée provinciale et qui ça moi na mboka Justin Luemba Makosa a koki ko sala ba nomination te. Pourquoi? Parce que ye azo asime ba fait courante. Aza intérimaire a kokiko donc a kokiko sala ba nomination te. Na déjà cassé d'abord aujourd'hui ba nomination o ya parce que ça gagne na mois de décembre janvier. Et zalaki normalement faut tia bat o bazaki na SGPT na ex-péage. Bato bazana SGPT gouverneur atum datika dossier ngo na me. Ya ye ayiko kutango. Gouverneur atu asali boy ngako zwa kaka bato kaka bazalaki na SGPT na péage bango benga bakota na DGKC. Banga a renverser bango na DGKC. Mais hier Justin le matin maza muta ba précipitation aye atie bandeko na ye. Oui, atie bandeko na bango. Osana ba preuve. Papa, oui, ba preuve sali. Ba person on a même la DGKC ba preuve ça. Ba tie basi na bango. Na bi conseiller moko. Conseiller Justin Luemba. Moi siné à ça na DGKC ngana yebiye. A continua na mois de décembre nomination de décembre janvier na yebiye. Et ça ba nomination moko illégal.
eza ba nomination moko illégal et kozala abrogé. Mais sauf, excuse-moi, sauf bato oyo bazali na SGPT. Bato bazali na SGPT, bango nde bakozala reconduit, bango bakotikala, mais ba oyo nyonso Justin Lwemba konse na ndenge moko mayuya na ndenge moko muyibi na ndenge moko fraude bato wana bakozala ba nomination ekozala abrogé. Je te confirme ndeko ngazo lobi je te confirme. Mais abrogé na sens nini? Moni yango RDC to comprendre sous-souté. Mboka ngo ba mususu bazana ba avantage, ba mususu bazana ba désavantage to ndenge nini. To moni mona mboka Fifi Masuka ya Lualaba, province ya Lualaba. To moni économie auti ko sala ko bimisa ku du gouvernement ya sika. Mona mboka Fifi azo sala mais aza intérimaire. Pourquoi il faut ça ba grâce wana et je sais le mbaté. O moni quelque part il faut tous être un peu conscient. Mon cher, quand ils sont différents, oh oui, quand ils sont différents, Luala bana Congo central. Parce que Congo central ils ont inclus parmi les provinces Oyo à problème au sein de l'élection. Mais Luala ils ont inclus. OK. Quand ils sont différents, la fois passée tout l'année qui veut permettre intérêt à expliquer qu'il y a quand ils sont différents entre Luala bana Congo central. Justin Lwemba azalaki na qualité te ya kosala ba nomination, qualité azali na qualité te ya ko nommer bato. Assemblée provinciale epekisa ki ya koki ko nommer te. Tellement ye confiance na ye ezalaki pa ministre intérieur, akosala likambo so ministre intérieur, akosala likambo so ministre intérieur, amonaki ke ministre intérieur nde azali abane yende donc azalaki protection na ye. Ye mtabane ko protéger ye. Mais à Bossanaki, ce qui est à Zawana, c'est l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale est votée ticket wana à tout matubana Justin Lwemba. Voilà. Alors ticket wana yo lelo yo ozo tia musapie pas moi na mboka Justin Lwemba cause pourtant ils a ticket. Ozo mona te que à tout matubana coup na moment il a travaillé presque pendant 2 ans to koloba. Nini asala ki Justin Lwemba kimia azongisi kimia batu basala kasi ba marche te ndenge ezalaka à l'époque atuma tubona ozo senti bena batu ba senti à l'aise ko futa il paye les gens du point de vue social arrêtez à resater alors pourquoi ba argument ozo zo pona ko tia ye musapi ozo yango wapi Justin Lwemba aza auteur ya crise ya conflit ya ba kawe za na Congo central ye muda memeli biso immoralité na province muda bosanyanga zate Congo central mobima bayebi RDC monde mobima bayebi que na Congo central ce qui tozali na problème immoralité c'est Justin Lwemba. Nandeni. Ah mon cher, yo moko yebi makambo eleka na. Oh mais selon procureur ya cour de cassation oyo atinda ki mukanda bi fallait que basala nini ya lobaki ba soupçonnaki ndeko atuma tubona ba bengaki na lettre wana totangaki comme le commanditaire. Alors, Makambo, je sais l'ambassade qui va me soubattre à Angote. Alors, pourquoi il faut attendre moi dans mon caboé, attendre papa, Justin Lwemba, problème na Congo central, c'est Justin Lwemba. De ce qui pendant 3 ans la cause. C'est Justin Lwemba. C'est Justin Lwemba qui était la cause des désordre, des conflits, tout dans la province de Congo central, c'est Justin Lwemba. Il y a une immoralité dans la province de Congo central. C'est une province de Congo central qui souillé, c'est Justin Lwemba. C'est quoi il y a des gens qui ont kimia dans la province. Mouta qui kimia dans la province de Congo central. Honorable président de l'Assemblée provinciale Jacques-Claude Vwemba. Et ça Justin Lwemba. Oui, et ça Justin Lwemba. Mais tu as qui parle on dirait on dirait. Justin Lwemba ça mouta ba conflit. Justin Lwemba aza mutu ya ba conflit aza na savoir vivre na batu ta ebi savoir vivre na batu te ngai alobela ki ngai papi na lingi na ngai susu te batu balanda nga batu balanda ngai susu te bolingi ni na comme chef de l'état bolingi ni na zongeli commerce na nga na lingi na susu politique te na zongeli commerce na nga un homme d'état ko loba ndengwana alobaki yo alobaki na ngai bien na lingi susu te batu balanda nga ado yango esala ki yo pasi parce que otika ki mwana muka atuma tubwana Justin Lwemba abwakisi yo nde yango ye ko tumba na TV. Non, pona yango te abwakisa ki ngate non pona yango te. To mona yiba déclaration na Facebook ko kumisa Justin to la muka boye c'est Justin Lwemba. Ba odona yo Justin Lwemba. Justin Lwemba. Ba tu ba kame ba le bien papi zeto
à trahir Kuluki Kundiambote. Nana trahissaka te mon cher. Bayebi nga, naso na lingi mutu. Gouverneur à toi zana yebi très bien. Ngai gouverneur à tout et ça ba collaborateur, nazali na ba mauvais proche collaborateur. Mauvais proche collaborateur, gouverneur à toi zali na bango. Bazali ba tout mo ba edaki gouverneur à tout te. C'est pour dire que yona gouverneur à tout bazali na bon terme mais ka ba to ba ipembe. Gouverneur à tout vient nga. Non le ko wanga la gouverneur à tout. Gouverneur à tout. Ngai gouverneur à tout. Na papier zeto. Ah mais wana mutu na de senga zabo c'est le gouverneur à tout. Yeah, gouverneur. Nzambe mais c'est gouverneur. Mais oui, d'abord Nzambe. D'abord Nzambe va parer après gouverneur à tout. Parce que gouverneur à tout. Mais on a regardé où tu retends à combo à Jacques Mbadou. Non, Jacques Mbadou. Mon cher, écoute. D'abord ça ni yoga. Jacques Mbadou mon cher. Le gouverneur, le feu gouverneur Jacques Mbadou, que son âme repose en paix. Toko bossa na été. Gouverneur Jacques Mbadou n'a pas autant à comme parce que Azarasu na bisoté. Ce qui gouverneur Jacques Mbadou azaki tisikoyo mon cher. Biso zali ba combattant na yo moko yebi to zali ba soldat de Matadi. So tali ba soldat Jacques Mbadou na Matadi comme ba papi zete za na kati. Ba papi Levi, ba Falfal, ba gouverneur du Nord, ba Joe F, ba roi le combat, ba papi Zieto. Merci. Alors, toujours Koba, c'est que Koba, dans l'état gestion, il y a moi Mboka Justin, Louemba Makoso. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous recevons ce soir Papi Zieto. On a confondu Amina Papi Levi. Voilà, merci beaucoup. Papi Levi, voilà, Azali, leader d'opinion, et pas naïe, toujours Mikakolobela Makamboyo, nous les gars, na Congo central. Alors, en âme et conscience, je sais Louemba parce qu'on fustigé ma collaborateur, il y a mon amboka Atuma Tuba dans Kuluki. Alors pour les collaborateurs, il y a mon amboka Justin Louemba Makoso. Au moins il y a un dengeni. Na 9 mois. 9 mois Justin Louemba bon, ba collaborateur basé à Gotanga, sans une la conseiller politique inaï. Gilles Tumulenda. Mais Gilles Tumulenda n'a mandé à gouverneur à tout. Conseiller à charge de communication. Mais ça qui m'a bien. Ok, nos soleils, les dossiers, mon boya, mon soleil, libé, papa, c'est bon, c'est bon. Mais là, moi, on a Justin Louemba pouvoir, Gilles Tumbu, ma peka mati. Moi, on a pas la coopération de Gilles Tumbu. Oh, ok, ne boy, combat Gilles Tumbu, n'endenga ma bé. Ok, ne boy, combat Gilles Tumbu, n'endenga ma bé. Ok, ne boy, combat Gilles Tumbu, n'endenga ma bé. Oh, non, on a vanné, mais conseil Gilles Tumbu. Na mandat gouverneur à toi, Zaki Bote. Azaki parmi bateaux, mandat gouverneur à toi, idée à malamu. Et ça fraternité, conseil Gilles Tumbo le monde. Abanda la gouverneur à tout ba idée à malam que excellent to sabo. Alors tant que yo constate ki bongo, pour nous kuta qui était en tant que ndeko OPC ba conseil au lé lo belango boy. Papa Bika. Bika. Ça pouvoir faire. Oh, Bika. O meka ki nyonso. Bika. Comment excellent Justin Louemba. Azaye pe ba collaborateur bazaki bien. Oh, netinani. Oh papa na autant va combat battre. Donc ça aussi va pokasi wana. Aussi va mettre José Moussongo. Aza mutu mo ibo savoir vivre. Maître José Moussongo. Maître Moussongo. Ah bika ya nivé. Nani? Parmi mutu côté si gouverneur Justin Louemba na ba erreur wana. Nani bika na soyi nani Mfwezolo. Dieu donne Mfwezolo. Ah kiadi. Ange sambia na bika. Bika ya nivé. Et puis, la compétence, moi, je suis Justin Louemba, mais pourquoi nous avons dit donner un faux diricat? Bika, il y a un problème à tout à Kabaranaye. Nani, Justin, Nani, oh, Nani. Mais oui, le bon compétent. Bika. Au moins, tout le monde, il y a des personnes comme Kodiambete, un homme non conflictuel. Kodiambete, un homme non conflictuel, Kodiambete. Aussi, sous-soumettre Nani, professeur Ngoma Polo. Des cabas chargés à politique, administration politique. Un homme non conflictuel. Mais il y a une faute, Timo Sinde, Koudi la trop. Nani? Prof Mapolo, Koudi la trop. Voilà, chers amis, Tozo Koba, Seko Koba, Nande Ronabiso, Monamboka, Papi Zieto, Potoeba, Ndengenini Makambango, Zaliko Kende, tout le bel likambo, il y a indemnité de sortie. Alors, Toyoki batu kolela surtout dans ndambo ya presse et ba mususu bazui te yo en tant que leader d'opinion lecture ni ko sala
na ndenge mwana mboka Justin futeli ba indemnité de sortie. Yango nyonso na zolo ba que Justin Lwemba azana savoir vivre te na bato. C'était mutumo aza un homme conflictuel. Oh. Oui, un homme très conflictuel, Justin Lwemba. Conflictuel par rapport à quoi? Indemnité de sortie, ba futa ngombala moko. Et puis ça doit na été yeta go futa ngo. Mutu fa futa indemnité de sortie, et ça le docteur Guy Bando. Oh. Oui, ye mutu fa go futa ba indemnité de sortie, mais ye tellement wele la kaba makambu, ya wele go futa po ye perso oya ye. Mais monsieur Saza qui autorisation et pas un VPM de l'intérieur. Oh, c'est VPM ça makambu na ye. Oh, c'est comme moi na mboka mabe moi na mboka Justin Lwemba za ki na gestion na li camion ça au sala à selo. Les camions ça au sala à selo. Pendant qu'on fout indemnité de sortie, c'est pas autorisation pas moi na mboka selo non. Et puis ndeko sono tali gamulu sa sali. Même ngati na zolo belo boye. Nazali na service ya intendance. Na zo indemnité de sortie te. Donc, na zo wale la ko fout indemnité de sortie na bato ba créer ki na ye crise. Bato na yé na bango ba créer qui crise bango azo wele ko foot ba ndamte. C'est que oza contenir ba futi mwana mboka atu matu bwana quelque chose ba mwana mboka merfilu tete ne to yogi na biso c'est que yo c'est périté. Te naza compte naza non ngako za compte gouverneur atu te wana vient na nga parler atu kuluki wana vient na nga parler ngako za compte na été mais naza contre Justin Lwemba na ndenge asaleli procédure oyo ya ko foot ba ndamte de sortie. Et puis problème sou yango alobi ke bato baza na retard foot bato baza na note technique bazo indemnité de sortie mais bato mususu oya fouti baza na note technique so ozu ba chauffeur tozala na bango même liste ba chauffeur na oya fouti a fouti baza na tozala na bango même liste ba policier oya fouti c'est baza na ba arrêté c'est dit à quoi? Et ça problème injustice. Et puis moi na mboka Justin Lwemba pourquoi ça toujours le problème injustice et pas na ye. Bah média on dirait bazo la paix. Mais voilà tout justement. But oyo ba sali pour pouvoir et vendre na Congo central. Et ça ba ta média. Et ça ba journaliste ya seli la presse. Mais attends moko azimbongo te. Et c'est ça normal. Mais selon kaka bangona bangoka o ba tu musepe bazwa ki bon wana na kokota on te habite mais la majorité y a ba journaliste y a cellule ya presse ya gouvernement ya gouvernorat plutôt bazumbongo te. Alors et puis service oyo fourni oyo banda oyo ba courrier oyo banda uta na ndeko na ya selo bon oyo banda uta na ministre intérieur à selo. Service fourni banda oyo mbela ba correspondance a fouti bango te tak ni faut ki moteur mabe. Même service oyo secrétaire non mususu yo comprendre te ba lobby boye ba ko pesa batunion sauter ba indemnité de sortie parce qu'il y a des gens qui ont des matricules. Ba service mususu ba na matricule mo ko pesa ba indemnité de sortie exacté. Il faut bazala wana ba travailler même bakozala wana ti gouverneur oya koya ya sika ata oya ye akei bango bakofanda wana pourquoi ko pesa bango ba indemnité de sortie? C'est faux. Oh na gouvernorat ndeto za na gouvernorat tangela ngai nani azala matriki na gouvernorat eza ba service moko politique. Bon yazo lobake ba service mususu eza ba service moko eza la continuité. Bon pourquoi alongola ki bato maka so une tendance pourquoi alongola bato na tendance na protocole pourquoi alongola Caleb Mavinga a un protocole? Non, pardon, ni na presse. Pourquoi l'on a Caleb Mavinga? Na protocole, pourquoi l'on a qui Mama Lys? Pourquoi l'on a qui Tati? Vous avez montré mon amboka Justin Lwemba à ça mutumo ba conflit. Alors, Edouard Samba na honorable Guilé Panzo bango pe ba suite to ki mwa nungu. On dirait conflit pe côté entre bango. Mon amboka Justin Lwemba botama na ba conflit. Oh. Oui, parce que ça aujourd'hui Guilé Panzo ndeko na luku là bon. Guilé Panzo lobele penza te parce que bango bato ba conflit. Bango bato ba conflit. Ça aujourd'hui Edouard Samba za mutumo a edagi yende neto yokaka. Il a abandonné au tambour pour diriger le Congo central. Edouard Samba. Mais Talandenge a décevoir Bango.
Nous sommes qui montent injustice, na injustice. Alors, mon amboka, le président de l'Assemblée provinciale, Jean-Claude Vouemba, alobi nini pona maramwa na netia ba indemnité de sortie wana. En tant que papa, en tant que responsable de la première institution provinciale, a vu les années. Bon, l'honorable président de l'Assemblée provinciale, d'abord, Nakato Malobate, mbongo oya futeli ba indemnité de sortie ba membre gouvernement, eza mbongo moko eza compte moko ya Assemblée provinciale. Eza compte moko donc ba benga ngo nani appui budgétaire. Appui budgétaire, c'est-à-dire mbongo moko bapesaka na Assemblée provinciale. Et hier aussi mbongo wana yango futeli ba membre gouvernement. Mais ça détournement. C'est que honorable et puis l'air a commis access bank a réservé copie dans l'Assemblée provinciale. Moi, Justin Le Mambasalaki a réservé copie dans l'Assemblée provinciale. Président Jacques Nivouemba a qui copie na Batumsusu. Le président Jacques Nivouemba tellement un homme très sage a commis access bank qui bat futa ba bimisa mbongo te pour na paiement ya ba membre ya gouvernement provincial ça détournement. Moi na mboka justement tellement message na ba conflit abotama na ba conflit a sali tête dio. Mbongo wana bimi. Mbongo bimi a futi ba membre ya gouvernement provincial. Nyoso to wana kaka go luga ba conflit na vient na ye. Mais on dirait papa Nabiso Jean-Claude Vouemba honorable président de l'Assemblée provinciale. C'est comme si Yépé, on dirait, qu'on bende moi à Singapour, que Boyokanine a balé un peu malin mingité apparemment. Non, honorable président de l'Assemblée provinciale, Jacques Vouemba, Likofi Ngombe, Maboko Pete. Wana, papa Moko, André Matumbe. Donc il a donc papa Moko a yebi ko savoir vivre na bateau. Oh. Oui. Ndeko moi na mboka Justin Luemba. Mandat na nyonso 9 mois oya sali aboya ki ko collaborer na assemblée provinciale. Aboya ki ko collaborer na assemblée provinciale. Ya monaki, ya préféré ki malamu a collaborer na ministère intérieur qui a collaboré na assemblée provinciale. Chaque correspondance ya assemblée provinciale. Ye abafu ya rangoka. Assemblée provinciale so ba komeli ye toujours à répondre à donc quelqu'un comme tout le monde il m'attire. Oui, il faut peser moi maloba parce que jusqu'à preuve du contraire ils ont engagé province. Non. Oh, bon lobby ma bête. Son lobby c'est ça il m'attire wana lobby ma na fingi était. Parce que comment? Parce que l'Assemblée provinciale parce que la province tous a des institutions. Et ça Assemblée provinciale gouvernement provincial. Assemblée provinciale c'est autorité budgétaire province. Première institution province, c'est l'Assemblée provinciale. Mais l'Assemblée provinciale est comme l'exécutif provincial. Justin Luemba, on bafouille la décision de l'Assemblée provinciale, c'est ça normal. Et c'est Justin Luemba à un niveau à Jacques-Claude Vouemba. À un niveau à Jacques-Claude Vouemba. Le niveau est ni Sosoyo. Ozo Luka. Niveau et président Jacques Nivouemba chevronné en matière, chevronné donc un grand politicien un grand politicien. Justin Luemba à niveau na été. Alors autre monde na libanda on est na ngora moi hypocrisie tonini. Moko Justin Luemba kenda na assemblée bakutani basimbani. Hypocrisie à Justin Luemba. Oui, Justin Luemba ndia bana osala abana okene na hypocrisie. C'est un hypocrite, il parle. Il pense à hypocrite. Comment on a donné un hypocrite? Si quand on a la vie privée, par rapport à quoi? Il a jugé na agissement par rapport à la province. Par rapport à la gestion, il y a 9 mois où il y a dans la province. Mais le reste, ça c'est sa vie privée, moi je crois. Combien de fois il y a moi na Justin Luemba na honorable président de l'Assemblée provinciale du Congo central bazo solo la boy. Comment il faut mon nango à part zaki na ouverture j'espère zaki ouverture c'est ya mars peut-être voilà mars à part on a jour nous tout monaki que moi na Justin Luemba a na assemblée provinciale ndenge le gouverneur atazaga na assemblée provinciale tout donc jour nous yo so monango. Voilà, bande kobalandi to yoki, mais il fallait to le bela likambo oya suka, oya zali problème
il y a numérisation, il y a DGRKC. Tu as qui peut moi nungu nungu assemblée à commis, Chichelemba boy. Est-ce que la population a besoin de pour la numérisation, il y a assemblée, comment il y a direction des recettes, il y a Congo Central, DGRKC. Et ça m'a l'amour, et ça m'a bé. Et ça m'a bé. Oh, lutter contre les fraudes, le coulage des recettes. Bon, moi, Namboka, André Matom. Au moins, le gouverneur intérimaire Justin Luemba, il y a un gars qui a savoir vivre dans Batouté. Gouverneur de province, pour la cause de contrat, et quand vous avez contrat, contrat numérique, parce que vous avez contrat, vous avez il faut aller dans l'Assemblée provinciale. Aller dans l'Assemblée provinciale, l'Assemblée provinciale est ça la élu. Et ça l'élu et permettre à signer contrat dans l'entreprise de gouvernement. Mais à signer contrat après à ba document dans l'Assemblée provinciale. Non, il faut le cater. Donc il procédure moi dans mboka Justin Luemba landi et ça normalité. Et là procédure moko biaisé. Et ça procédure moko ya mabe. Procédure moko mabe. Donc et puis au moins contrat na soki DG bata comité de gestion bato terminer. Pourquoi? Parce que comité de gestion na DGKC bache bana na bango, bache bandeko na bango, bache bana na bango, bache bandeko na bango na kati ya komina kati ya entreprise wana et gof. D'ailleurs on a yebisi yo contrat wana écolekate. Mais déjà assemblée a commis, mais bazo compter pour travailler et jusque là aucune réaction par rapport à l'Assemblée provinciale. Oui, malheureusement. L'Assemblée provinciale c'est une des correspondances. Première correspondance, l'honorable président Jacques Nvemba a commis la qui DG. A commis la qui DG nani Gilles Zamwangana a suspendre contrat wana ya numérisation ya DGRKC. Moi na mboka nani Gilles Zamwangana a répondre été. Bazo continuer au sala. De pas fouer. Sikoyo tout rien faut répondre. Juste le matin ma message va conférence répondre. Il faut voir per lettre. Il faut voir per lettre. On y a réponse à répondre à l'Assemblée provinciale. Président Vouemba a eu un déplacement. Vice-président honorable Nimi a répondre. Moi, Namboka, Justin Luemba, a lobby à suspendre contrat de numérisation de DGRKC. Nous avons baboye, bazongeli système akala. Oh oui. Société wana bazo travailler sur terre. Bon, société bazo travailler bazongeli système yakala. Et ça a des avantages ça na contrat na egov wana. Babengango c'est un contrat léoné, des avantages par rapport à quoi? Ils ont des avantages pourquoi? Parce que ils ont la rapidité. Pourquoi? Parce que ba déclarant. Dans le bazar qui est barouya na DGRKC pour bazo ba note de perception pour ba no foot na banque. Et ba na ça là 2 à 3 minutes. Mais l'air bateau est gov ou ba fraudeur est gov ba yé. Et comme qu'on soit bango temps 25 30 minutes un sous 2 jours. Non, mon cher. Tension ezalaki ba déclarant. Ce que ezalaki honorable Rife qui silouté. Honorable Rife qui silou a kitaki na débarquement. Ezalaki nani semaine passée. A kitaki na débarquement pour na ko calmer nani ba déclarant. Pour na ko apaiser ba déclarant. Parce que tension ezalaki ya ko mata. Et a kitaki azape na kati ya niveau contrôle au niveau assemblée provinciale. Oui, mais il y a un président. Un président ya commission d'enquête parlementaire. Très bien. Chargé il y a contrôle, il y a la régie financière. Ok. Il y a province. Kitikuna ake kocha kimia. Là Kitikuna ake kocha kimia nyoso. Honorable Rifin. Honorable Rifin qui sur mbotene sikaza. Nenga zana personne moi. Tout justement. Oui, mais problème est na moi ndakuna. Na poste oh ya péage ya yash. Nini legi kuna. Ah mon cher. DGRKC problème est hydrocarbure. C'est-à-dire hydrocarbure. Bafutaka na peine HF. Parce que kuna DGRKC mutazoka mbongo eza peine HF. Programme national de l'hygiène aux frontières. Bazoka mbongo ba verser na banque na compte ya DGRKC. Papa 0 francs. Et que mbongo ne monde na raté.
Oh. Oui. Je vais timber la Oh, mais là, comme il y a un péage à Yash, ça ici, il y a un service. Un service, il y a un kati, na poste, il y a Yash, na poste, il y a péage à Yash. Aussi DGM, ANER, DGDA, OCC, PNHF, SCAV, tout. Donc, honorable Rifin, Kissiloa. Honorable Rifin Kissilou. Voilà, mais Babi Yepe a décévé qui honorable Deo, donc à votariété, honorable Deo Abimina 0. Abimina 0 voix. Papa. Abimina 0 voix. Papa. Bon, prochainement, tu vas le bélan. Honorable Rifin Kissilou. Wana, papa, soyez allés yété. 0 voix. Deo Koussou 0 voix. Honorable Kissilou, soyez allés yété. On a voté quand même honorable Deo Koussou. Non, on a habité arrangement, ça qui on a habité. Arrangement, bango yena na honorable Deo Koussou, na habité arrangement, mais ça on a habité. Topesi Mbote, député na biso provincial. Et vraiment, le témoignage na yo comme le biso, Moussala Malam au Salina niveau ya Mwanda. Et je crois que vous allez. Apa na Mwanda ba uti sur Lufu. OK. Lufu ango. C'est que c'est que bimikuna. Eko yebana. Ndeko ba c'est que bimikuna. Eko yebana. Mais balobi ba konzi ebele bazara na sima, yango bazo boya entreprise on est gov et y a na numérisation parce que ba konzi ebele pe baza cause ya ba recette mususu ya coulage ya ba recette wana mwana mboka sinjila lobi yango et puis mwana mboka nani G8 a dénoncé yango pe mingi Luvuno ba konzi baza sima yango te nazo confirmer Luvuno au moins est content les gov et ça bon il y a mon mboka Justin Luemba na comité de gestion de DGKC. Oh mais ça y est de signer la télévision bon c'est comme si on le baisa yé non attention mais y a de signer qui contrat na a signé que oui mais ça bon on a et ça contrat y a na comité de gestion de DGKC ça bien pour la province na biso ba recette ko ta makas non et ça bien té. Oh, on a vu le bozo yango. Na boya et puis pas qu'on le caté. Ba. Beta. On a beta par rapport à quoi? Moi je te confirme, content de go le caté. Nan nous confirmé le président voye pas bien nan. Non peuple, dans le la population. Et qu'on le caté content de go le caté. Parce que ça content moko ya mayuya. Voilà. Alors et puis la carte malobate, au moins ni comité de gestion ni banga ça. Na yebisi comité de gestion DGKC. Bokeba. Tozana ba information que bozolinga bo simbisa ba petit wana basaka na débarquement et ba agent DGKC na touche. Pokanga na biloko na bino ya contrat ya gov. Bokeba. Botika bana batu basala musala. Botika bana batu basala musala. Oya ko meka. Akomona biso na nzela na ye. Voilà, d'ici là gouverneur Guy Bandou azobanda musala nae déjà président de la République asala qui a signé qui déjà ordonnance et investiture nae yo au travail na Jacques Mbadou au travail na Atuma Tubwana au ebi gestion ya Justin Luemba nengo lobby bilan qui très négatif conseil ne ko pesa mwana mboka Guy Bandou. Bon, le docteur Guy Bandou c'est un oiseau rare. Oiseau rare ça ni na KOT Oiseau na pesira ba bonne chance. Ndenge nazo mona ye un bon gestionnaire. Et va lobby alinga sana ba tourner, il faut ça non nous remise reprise nga ba na ba tourner, ba tumuzu ba telemeli yango yo afina o ndenge. Bon, j'espère Florimbadou akobongisa j'espère ba ko solo na le gouverneur docteur Guy Bandou ba ko bongisa programme d'accueil pour na avec beaucoup de séries là, au Lingami, il y a docteur Gibando. Oh, mais c'est un gouverneur de province, c'est un gouverneur d'Abisso. Il faut changer là. Non, on a gouverneur d'Abisso. Azomona muso tali kaka boy. Ozoma oyaza si. Ba bi ozo lukanzela ko koti la bo benda yo susu. Oh, monsieur. Province ça. Yo ça la bongo. So kei ozo lukanziko yo on fofile au kota. Province. Comment na basu yo sukuna. Province ça biso nyoso. Aza gouverneur mutu nyoso, aza gouverneur kingandi te kingandi, aza gouverneur ya
Congo Central, ça gouverneur na ngai ya yo ya ye, gouverneur Le ya Papi Levi, gouverneur Florimbadu, gouverneur Fall, gouverneur Lokombe, gouverneur Joe F, gouverneur Michel Lenda. Mais yo on a soutenu on dirait mutu mususu era ba campagne. Donc yo foza na mutu no akata na kiwana. Papa, aza gouverneur Congo Central. Aza gouverneur ya mutu nyonso. Mutaocha mutu kali kuna azate. Wako meka kotia batu bakale pa le docteur Gibando. Papa, voma bois. Alors on a un petit conseil. Alors conseil nous repère na président Jean-Claude Vwemba. Président Jean-Claude Vwemba a travaillé à Atumatubwana, a travaillé à Gisèle Wemba. Mais batu banga mingi exécutif provincial na assemblée ezalaka yeye. Président ya assemblée provinciale boyebani en tant que proche na ye. Ni noko yebisa ye. L'honorable président de l'Assemblée provinciale, Jean-Claude Vwemba, Likofi Ngombe, Maboko Pete, wana papa langa. Wana kijale lotonino sala. Wana papa langa. Bongo mako peke fo le blonga boya. Wana Maboko Pete, wana papa langa. Akabaka pe. Somo. Moi tout bien. Somo. Moi tout bien somo. Donc ça te coûte na osepela. Osepela. Toko kende. Ok. Président Jean-Claude nazo ba témoignage na yo. Na yo ga Likofi Ngombe. Na yo ga boye nga sondo. Obaki oyamba mena no yaminga te. Akoyamba yo parce que abanda ko préparer voyage saki déplacement. Tout resoga ye sondo ko sepela. Na bagisi susu na pesi mbote parce que on maîtrisaki ne mo dans na assemblée. Voilà. Parce que ezaki ye ngana za yi wana. Nengo maîtrisaki honorable ne mo dans na ba caméra ba filmer mo dans ba lenga. Mais on maîtrisaki ye. Sondo mutu boya a maîtriser kaka ne mona te bon yo juste o mona ye mutu ninga na yo po ba zwa ki yote ba pese o no lukate o gomi ko bwa ki sa juste ingratitude quelle ingratitude quelle ba pese yo ga ndamu na yo ga ki mesiko ba tie yote o yo lukaki ba kumisi ba lese ngulu non mafuta ngulu ba lese mafuta ngulu do ole ngulu te mole mafuta ngulu non rien. Loin de là. Au bas ici, moi, à tout moi, tu vois, ok, c'est ça. Mouzomba mambouvé. Non. Il y a quoi sur comment ça non, loin de là. Non, loin de là. Juste là, m'a fait ça, Batou Kanda. Comment il expliqué il y a des équipes pour ça dans conflit dans l'Assemblée provinciale. En tout cas. Et là, on a eu ça. Président Jean-Claude Vwemba, tellement aux autres décisions, il y a qu'à suspendre contrat na numérisation ya DGKC. Papa, tellement ici kawana. Tina Souka, ko changer de tellement ka ici kawana. Et comment ça dit docteur Gibanda appuyant? Papa, Assemblée provinciale tout au travailler en collaboration na gouvernement provincial. Oui. Alors Assemblée provinciale gouvernement provincial timba na nzuzi. Tellement oyo muto yo Justin abana olingana te ko travailler na Assemblée provinciale. Yango mona que moyen amema dossier où il y a contrat numérisation et DGKC dans l'Assemblée provinciale mais avec le docteur Guy Bandou harmonie ezali na harmonie qui toko. Espérons que Kimia ekozala harmonie wana yango biso tolingi soute ba kuba parce que na otala nga lwala ba na otala okatanga ndenge zo se développer biso Congo central tolingi na biso pe bango mais pourquoi biso tozo nga sima vraiment il faut entendre on est à la malamu et que ça la madame alors conseil et pas ya Likofi Ngombe mutunayo Likofi Ngombe ba vivre ba on a docteur Giband honorable président de l'Assemblée provinciale Jean-Claude Vwemba Likofi Ngombe maboko pété le silence d'or toyebi oza déjà chevronné en matière oza grand politicien collègue ba Justin Lwemba oyo oza grand politicien collègue ba Justin Lwemba j'espère collaboration aux qui toko déjà harmonisation ça déjà vous avez déjà à bon terme na docteur Guy Bandou. Merci. Conclusion na biso gestion Justin Lwemba 9 mois na Congo central ba indemnité de sortie après si batu mususu ba mususu ba juité et puis dossier à numérisation ya déjà cassé. Conclusion en 30 secondes pour aussi cette émission. Bon, conclusion na oloba boye surtout na obetara c'était pour na dossier à numérisation ya DG cassé
comité de gestion à DGK c'est boyo kangai bino bokotisa batu na berrer bokotisa gouverner à tout na berrer bokotisi mwana mboka Justin Lwemba na berrer tout oyo boza ba partant nazo yebisa bino déjà boza ba partant content na bino oyo ya egov bon mata bo kita ekoleka te assemblée provinciale eboyango déjà soki assemblée provinciale eboye eloko mutu mosusu akotelemina yango aza te bozotelemina yango mpo parce toyebi bana na bino baza na kati botie bandeko na bino boza na epupe voilà epupe eza na problème mosusu ya pourcentage na kati combien pourcentage eza 10% eza na kati eza un problème en mbongo pourcentage eza na kati yango balingaka ezala kaka yango omoni bazotelema nango ezala sikoyo maka boye dossier eza na mambo mbongo na kati bino boboyi koassocie assemblée provinciale omona yango mabe eza wana. Voilà, je crois que Guy Bandou a côté la Makambouana, notre gouverneur Oyo, en tout cas souci à la population pour regarder son nom message comme là yo souci à la population ils ont tambola nanu il faut tambola en tant que gouverneur souci à la population les alliés au ça nous remise et reprise pour on a sécuriser to limite OK boye aux ama sécuriser ma capacité yo katangai mwana mboka sondo na lingaka yo banana na remise et reprise après au tambola pour armer au rejoa yango au rejoa nyonso mwana mboka Kibando na lingaka yo yango na sali publication wana na salaki bandana nous ko sala remise et reprise après au tambola malamu ko la pambola hôtel La Fleur le pesa biso espace oyo gérant vraiment motema malamu nzamba pambola hôtel La Fleur espace a bien hôtel a bien accueil a bien merci na papi Zieto oyandima ki invitation na biso et si quand ça là qui passe je crois que to sengi bolimbisi aza muntu peut-être maloba talakaka maloba il y a des fois to bunga kana maloba mais dis-moi à lobby makambe uta na motema n'est-ce pas bon oui oh nyonso ayebi ke place na lobby mabe na toucher ye bolimbisi mais tolingi wa problème immoralité te na province ya Congo central mbote na honorable président de l'Assemblée provinciale Jacob Divwemba likofi ya ngombe maboko pete mbote na honorable Rife Kisilu président de la commission parlementaire chargé de contrôle de gestion des finances du Congo central. Merci à l'équipe technique qui était dans compagnie Charlie Nombasi et puis Aris Mbumba. Et merci à la chaîne partenaire Bissika émission et Koleka Nkola Pambola Bino Tokutani très prochainement. On a posé Koleka na émission et Kobangate Yaka Kokutana Biso Koleka na Kimia. Ciao.